te loboko zoba napesi mbandambo te loboko zoba napesi mbandambo te nayebaki te oye napesi mbandambo te o mama oya ewo napesi mbandambo te o mama oya ewo kakaka kumba nkema okwajiko kakaka kumba nkema okwajiko atuni sembeye nkema okwajiko mama oya ewo Anita babe kaneka bayoko ewo mpanga otwena ne ifo kwa moto ewo mpanga otwena ne o mama oya ewo o Felix ezoba pesi kabilambo te Felix ezoba pesi kabilambo te ayeba kite oye apesene mimbo te bomoni lelo eye apesene mimbo te o mama oya ewo apese Felix lelo akomi kolela ewo apesene mimbo te o mama oya ewo bande ko babolingo mbote mingi esika nyonso ezwa mibino Océan Vuluzi aye liboso na bino place auto analysaka place auto lobaka bosolo place auto lobelaka mboka Congo na émission na biso tolobela mboka Congo tozonga nanu penza na ekolo wa biso Congo tozonga nanu na mabele ya Mvuluzi tozonga nanu na mabele ya Kimbango tozonga nanu na mabele ya mama Kimpavita tozonga nanu na originalité na biso pamba te mendele babomi biso na kokopia ka bango na kolukaka kokoma lolenge na bango ya kolinga o manyola mo lolenge no ya koloba lopoto obungisa ata sense ya bomoto na yo obungisi pe ekolo wa yo lelo oyo na yembi nzembo ya esika na biso pamba te bakulaka losako ekinyo isa konkoi kilame plus 49 bokila lokondo efampe4 mama aja awa assalamu alaikum Ola kalankema bono kanela kalobieka we bona oye yelela oye nzakombondo kiso ise ingo ya wo ofa kombolo ofa kombo ola kalankema ofa kombolo boni sisalanga mbimbo ofuleje ale akinde ekiso to te fela bobo kangi bokulaka losako bakulaka inyoleko boko tapo awa nde tolingi to analyser makambo ya République démocratique du Congo tozonga nanu na bomoto bwa biso naza na posa pe na sala émission sikola barafia na lata lolenge ekolo wangai la reine ya Mvuluzi Kimbangu mama Kimpavita bolongo lelo bakombo bozwaka wana ko bande ko banga tozonga penza na authenticité yo milati kombo yo zaka Jean Baptiste olati yo zalaka Eli onga Messi onga moko soki boye est-ce que bato wala mukoni bakolata kombo la yo balobake yo penza isa konkoi bakozwa mukolo nini balobake yo lompinga bakoloba ngo mukolo nini balobake yo luka bakoloba ngo mukolo nini ndekola ngai tala place bakangi milimo mabiso tala place tozoyi baso eloko tosala te tolamuka tozonga sikola bonkoko bwa biso tozwa sikola mabele na biso ya Congo tozwa sikola bonsomi mwa biso na maboko pamba te Congo ebandi kokende moke na basenzi na babelole na bato mpamba bayi kobangisa yo na ngai bakolo ekolo pona nini ba intimido na babiloko ezangi tina bamoni yo kokima mbango makolo ngulu bapesi yo lipapa bayebiso keba okozwa mikolobe te okokuta bango moko babandi kotuna tango tambolaka makolo ngulu oniataka basende ozokaka te pona nini bayibi yo mayele wana bango bakenango yo tikalika na mayele kolataka la gomme soko moni mutalati lipapa te makolo ngulu attention il est la microbe si te nde babebisi yo na nzoto la biso bato sengeli pe tozala microbe soki microbe ezate kozala mabe okokufa donc biloko la mibale ebundalaka excès eloko no sonde komaka mabe baminganga bakoloba te kenga na buki lokuta lelo oyo toloba makambo ezoleka la République démocratique du Congo bande ko balandi
ekolo wa biso etekami. Ekolo wa Congo eza lisusu na valeur nango te. Pona nini toyibi, toyiba, lokoso, koboma, kozoma yele mamindele bakisi babango ebebisi biso. Koluka kozanga bolingo ya koteka baninga bayo. Bandeko babiso oyo batalaka makambo etali statistique. Entre guillemets, bakotaki batangi makambo mabango babimisi ndenge basalaka ya ane mobimba. Balobi na biso ete ba estimé ndenge bolobaka la lokota ya français. Tokomi 91 millions d'habitants. Boni pe boye. 80 millions d'habitants, 91 millions d'habitants. C'est quoi statistique, il y a ba mort, il y a ba oué, il y a ba koufi na Est la République démocratique du Congo. Na Congo central ba accident. Ba enlèvement, ba mort la carte capitale. Ba saili biso statistique nango te ba estimé te tala lokuta ya bato oyo ba yekoli makama solo bisika binso ya bato mayele komi politiser bino bo sali statistique na ebité na quel modèle na quelle diplomatie que to critiquer yango parce qu'on ne peut pas accepter ça, nous sommes pas des idiots. 91 millions d'habitants na capitale ba estimé 12 millions quelque chose comme ça. Dans jeu d'ensemble balobi 91. Combien statistiques à ba mort na noir na bango la basale eza combien ba mort ba kufi combien statistiques à ba mort eza combien fiasco ba pesi bisoté. Mais tango bango ba ko sepela ko bimisa ba livre la bango ya lokuta pona ko kosaka biso ko bakisa motango mabato eza ko bakisa mebe ba kufi to ko yebate soki to saki nona to za 80 millions d'habitants mais soki to kufi 1 million mais faut pas longola te botikali soki 79, combien. Mais biso to mati motango mabato bati mais abakufi basali statistique nango ba yebisi bisoté. Mais kasi tango bango bako sepela bandeko balandi bato bako revendiquer ba droit la bango bako finga bango pona misolo ya bango ba pesa kite boko mona yango na kati to koloba makama lokuta po elekisa lokuta libanda bato bako se manifester balobi bo pesa misolo ya biso po ete bofuta ki biso te wana République démocratique du Congo bato batelemi bipai na bipai ya miindo ya poso mindele o bazali bapaya na yekolo Congo bali ko kama balobi huta babotama huta bikolo babango ezala nanu bamona te ekolo ekamba maboye na mokonzi ya mboka oyo ase alongwa boni bapaya baye ko envahir République démocratique du Congo. Félix okomona te tango bato bakolela tango bato bana pasi nde tango wana makile ya Félix na bondoki bwa bangola bakabila la complicité ya bakisi babango bakenda ko simba nde omoni bango bako sepela bako ula nkimo bako loba esengeli congolais à souffrir esengeli congolais à nyokwa esengeli congolais à mona pasi wana motomo wa bango ezali ko tambola malamu na République démocratique du Congo bandeko balandi eloko moko eyali ko tambola te bolandi bino moko elekami na bitendo eke ngala zaka kozongisa bilo po ete seko to analizaka Jeannette oyo bino no so boyebi bisika ni bapesa bango bakombo wana bisika ni bakomisa bango bakatange na bolole muso wa République démocratique du Congo tika balongole na musalanga la sepeli yango pamba te tango yo kolinga okosa batu bayike la kati ekolo wayo oyebi solo te wali moto mabe. Oh, le roi ministre de la Défense, baza ko longola ye pour Joseph Kabila a longoli na mutu. Allez-y comprendre. Quelle imbécilité! Toza wapi? Est-ce que Hippolyte Kanambe, oyo balati sa Kanambe wana na Congolais, mutalati sa kombo la Congolais, mutapesa Kabila soki shungu, soki nini wala soki kyungu, eza Congolais, mutu akomisa bango bakatange, eza Congolais oyo a falsifié histoire ndenge bilo bolobaka bongo. Ba kosela bango pe mama ba pesa bango mama ya lokuta ngana yebeke balobaka kolomo nezaka mama ba kosela kande mwana papa mais mbala ya yambo to mona na République démocratique du Congo ba koseli bana mama donc bana ya tata moko x mais ba pesi bango mama oyo ya bango te ah Congo okokomisa biso wapi ingeta bana mvuluzi ingeta bakimbangu tika to telema to bana ko sala mission boye poete tolongola nanu na makambo eza ko pesa biso bomo ite bomona wapi bakosela mama mwana
Maman Dakumba Razemi 9 mois. Mais la République démocratique du Congo, ba koseli mama ba ma passa moko boy. Oh, ce qui bobani ko identifier bango bo tali bango ka bola miso bomoni ke bazandenge moko te. Moko mukuli et le ba ko fiolo mede. Moko mukuli. C'est quoi ba ma passa nini wana ne car ya bilongi ya ndenge wana. Ba ma passa ngo ba uta wapi. C'est quoi muta comme si bango ba katangé congolais. Et puis aoki sonité a kobeta histoire après qu'on trahir peuple. Après qu'on détruire nation, après qu'on fait la crime contre l'humanité, tu vas mettre les maboko balobi alobi solo. Non, bande ko banga. Tango tozo ça la crime contre l'humanité et sengeli to regrettera bato bongo place na bango ezali prison. Et sengeli to big sa bango te il faut que yo motani tababe. Et sengeli to big sa bango te ça qu'on koyi plus 49 bokile le konde fam pekato. Et sengeli to big sa bango te gi mapendo ya bolingo baba kselo de la reine. Bande ko nyonso ba abonné Océan du Congo. Bino batu bolinga ko Océan du Congo. Océan aye ko tali sabino mayo mazali ko lekana. Bande ko banga crise eza la République démocratique du Congo. Crise na plan tout bande ko banga. Na bande ko yebisa bino banda kala ke batu bazoluka dialogue. Na bande ko yebisa bino banda kala ke batu esengeli bakende po baluka lolenge nini babongisa soi-disant école Congo ndenge bazoloba. Batu babandi ko viser 2023. Tala bazo préparer Jeannette Kabila. Tala préparation na yotango zola lozolo batelo komoko esala maté. Commission moko boye ba parlementaire ba telema po ba tia Jeannette Kabila. Est-ce que Jeannette Kabila likinga mayele? Ba tia Jeannette Kabila na commission loko la présidente ata la défense ata la sécurité ya mboka. Ata bino moko. Allez-y comprendre. Lelo batu moko ba bimi balobi Kabila soka lotio au comme président de la République nega lotaki Félix. Loko la bandi ko yina Félix ta la place à Zolongola ye ba tomboli maloba ya Shadari que Kabila gère la République démocratique du Congo ngala lobi NON. Mvulu zelo ko ne ko kota yete na ko répondre. Ngai congolaise. Ngai pena ndenge na zaboye. Na botami l'époque Mobutu sese ko kukungwendo wa zabanga. Ngai penza zairoise na makila penza la nzoto ezo sala nga penza la tali boye na tali ekolo wanga na tali place na uta la tali originalité nanga na tali place ni bakata mutolu na ngai na ba Congo na zongi pe na tali ba mystique esala makala ba Congo ngana nzima makambo ezo sala matolobi te ndena yuko sala siko appel ko benga bazairois ndeko yo loba nanga ke tozongisa Congo parce que passeport eza ya Congo tika na biso passeport ya Congo batu bachara ngo kate tala valeur ya passeport ya Zaïre pour moi que Congo ce n'est pas un pays tala Congo ndenge za na boy toza na carte pour citoyenneté Congo toza na identité te Congo toza na ba carte électeur ndeto tambola lango identité ya congolaise alité congolais tambola la carte électorale ba tambola la carte électorale na mboka nini yo vandi la mikili soko za place nini yo nazo répondre yo muto lobaki na ngai te totika ko bazaï to ba Congo pour passeport les congolais. Est-ce que biso to ça la identité? Yo za na carte pour citoyen. Soko ki na bamboka bato carton électoral batambola lango te. Carton électoral ba kena ko retirer na mbongo la banque te. Carton électoral ezo servi mutu kaka l'élection. Mais biso na Congo carton électoral yango to tambola ngo carte électeur c'est batuno wapi carte électeur na l'élection comme carte pour citoyen. Quel pays ozo la biso que to ça la République démocratique du Congo tonzima yango? Est-ce que biso to valoriser Congo? Tu peux valoriser Congo, tu la valoriser ta Brazzaville, tu la Angola, tu la valoriser Tchad et ton pays nini. Comment ba Guinée ba telemi na nzela bazo revendiquer ba droit, Congolais zo ko revendiquer droit te. Batu ya lamuka. Batu ya lamuka. Ba stratégie no sobozolo bala biso bobengi mamo séanté omoni bemba ninga vai na Kinshasa awa azana stratégie ndenge Martin Fayulu osala ba matinée wana azokende après azokutala bato eza stratégie ndenge bomoni Moïse Katumbi azokena est bongo bokolanda bilili eza stratégie ngai océan na lobi NON eza stratégie te eza nde ba opesa ba peuple congolais valium. Et sa stratégie te le solo beaucoup faire gobenga océan de la presse loka bongo te ponga na ko yebisa peuple langa ke peuple Congo makambo batu ba oloba eza ya solo wana nazali suki mbangu te wana puissance de l'Éternel eza sous la kati langa te wana bo solo la kati langa eza te te eloko bo sala eza te parce que mutu moko boy atelemi pona ko konza stock na estimation ya ba kosine ba kosibiso plus de 91 millions d'habitants nous sommes plus de 120 millions d'habitants. Comment voulez-vous mutu moko yaka ko sakala bila lobi ke ngai nde mutu lakanga ki ma ponami to kei na élection to poni Martin Fayulu Madidi avec 62% qu'on se le dise massivement ba peuple ba bimina se ambula
Martin Fayulu m'a dit bazolo baleke mutayi baki mapona meza Hippolyte Kanambe. Martin Fayulu m'a dit dazo ke senga mindele po mindele ba yebisa ye nini. Est-ce que mindele wana tangu bosola kala bango ba yebisa beno ninga moi j'ai un ami blanc. Oto sola la ye na bombi po azapela kati pa makambango ya minene ayebisinga tous les politiciens qui viennent ici na Europe bazalo kuta océan. Alobi la nga na sala posa na mema nga yo ya la poto solo alobi lobi la tonga na kuta la bilo la poto la kuta la bino mais j'ai dit NON na solengi na ndolanga ki la mena na ba miso na Canada mikande bimi pona yebisa bilo nga na kende ba bina nga ka refuge parce que ba boma yo na lobi ba boma ki simoki mbangu po ayaki koloba makambo nga lazo tala na baliso nazana kimbangu nazana tata Simon nazana Branham nazana Moïse nazana Jésus nazana Bouddha nazo tambola la kamasinael. Cela veut dire que na force au Kabila na ngote na force au Félix na ngote force oyo ba scientiste ba na ngote force oyo batu ba na ngote donc nazana ange puissant oyo assez puissant Jésus-Christ. Donc, nous avons la archange. Nous avons la force mosusu. O ye telemisinga lelo bona ekoloba. Na lelaka mais na telemaka. Na lelaka na telemaka, cela veut dire na ndene. Peuple congolais, tondima eloko ba osala biso te au revoir Congo. Bo pesa yango importance te. Inge talipasa na ngai ino ya CNT live. Bo pesa yango importance te. Élection ya 2023 ekozala te na République démocratique du Congo. Aba élection na la République démocratique du Congo. Na République démocratique du Congo, on va faire la guerre pour revendiquer notre terre et nos droits. Na République démocratique du Congo, article 5, botanga yango. Comment tu respecter l'article T? Pourquoi biso boeto vanda ka boye basako suba ilema ba maki mombene mona poto biso totala ka te banoko boni boye bino botala ka boye boni boto ko marché na nzela te to bimana makpangola to bimana maboka to bimana mabaya poto telema to boye likambo ezo salama bakulaka obo mona ibang bavai na mabeleza na betela bilo lisolo la bango poto la minute monke ezalaki batu wala bakie ko senga mbongo na bango oyo nzala nzoko alia bango mais autorité morale soi-disant avant disi bango na mabela bibino boko tosa te na yebisa bino bino ndenge bozala na boye fo bozala ka kimia botosa ka ngai et puis azo senga la bango bakele ko sala mention po ba longola ministre ya défense po soi-disant ta ba kotaki na conseil des ministres ya lobaki mabe ya Kabila qui gère la République démocratique du Congo. Quel pays au Kanamba robala ko sakala la biso bongo? Mboka nini o yena Félix Fubabini sabiso bongo? Lelo oyo Kabila la kisi méthode tout o azobebi sa République démocratique du Congo. Alobi atinda ka ba député ba sala motion, atinda ka batunaye ba sala mobulu, abimisa ka ba beret rouge na ye. Alo taka fachi yango chilo mbango mi président. Alors, tu comme premier ministre. Ministre Moko, Oyazali, ministre délégué à la défense. Azwaki Maloba, dans le conseil des ministres. Dans le ABC, il y a bateau à IDPS, il y a beaucoup de ta solennité, il y a conseil des ministres. Dans le conseil des ministres, à Figi, Mokondia, Moka. A figure Raïska, tous la qui s'abango que, bazan a pouvoir te ministre wana, tous a kobeta émotion, aza kolongo la gouvernement. Tous ça la ni, kolongo la. So muto a kolongoleza Kabila te, muto a kolongoleza Shadari te, muto a kolongoleza Ilukamba te, mais muto a kolongoleza biso bakade. Atinda ka batu na yepo baloba mabe, atinda ka ba Shadari, atinda ka ba adepte na yepo ba bima ba finga batu. Où sont maintenant les opposants? Vous allez répondre Kabila, ni si vous êtes les vrais opposants. Entre-temps, Moïse Katumbi a dit que le campagne a été rebongsa Est. Est, oyo ba avion mi balé qui t'a pour bombarder ba mai mai. Est, oyo ba zo bomba bango, oyo mwana mboka.
Vital Kamerhe asali ba mai mai na ye a complicité na bato mosusu kuna po baba na ko attaquer les vrais mai mai. Oh biso nous sommes des mai mai, nous défendons notre terre qui est le Congo. Et puis au Congolais zo vendre zo côté la divergence à Buzoba. Tango bango moko baleki balobi le 11 au Félix Azoya na poto. Félix Azoya ko sani na poto. Asali ba voyage combien et aboutir ne loko nini. Océan l'accès biloko nyoso nazo ko malanga na suka. Bana ya Congo Congo to repesa yango au revoir te. Bino obozo kanisa ke Congo to repesa au revoir bokosi. Bino obozo kanisa ke Congo ekozala ya bino bokosi. Tika na ebisa bino lelo ndenge tozabola novembre oyo bokomona makambo mosusu oyo nanu bamona te. Bilima bijo nyoso tokobimisa yango po ete tosala kaka face na bandeko na biso. Tika na ebisa bino tokobundala bino lolenge nyoso. Biso tokomi siko na phase ya kobunda. Alors tozo ebisa na yo traître congolais. Yo oyo lobaka ete tango biso tozo loba yo oyaka ozwaka makambo la biso po okendaka lango. Yo oyo yaka kosala moninga la biso malamu po o captiver ba femme faible po boma bango. Mais tika na ebisa ngonge koki biso pe siko tokomi ko boma. Ngonge koki biso pe photo tambola. Mutu moko na Congo akotikela lisusu mutu tante que tout le élection 2023 nga océan alobi na ko déstabiliser yango peuple congolais a ko vota kate parce que ceux qui toquent l'élection 2023 Kabila zo précipité élection pour asanango nini entre temps ayebi tout congolais ayebi tout ba opposant mais tout ça la posa ko simba binoté mais tolobi tout congolais azana posa un leader moko te à parti politique. Tolobi tout congolais à kotambola lisula ba politicien te parce que ba politicien bo sala ba théâtre bo zora ba mbongo la bino bozui bana bino botangisa ba on la poto boza na besoin ba congolais ba vivre malamu te. Alors to bannir bino tout to boyi bino to tie pas la bino croix. Tolobi siko congolais azotambola yemoko congolais. Alors c'est qu'on a tourné misonanga vers yo congolais. Na tourné misonanga vers yo congolais. Natan oyo congolais za mutanzala. Nata oyo congolais zo bika malamu te. Nata oyo congolais lembisi mamo se na ko benga e mamo se ozo sala émission te mamo se ya nini ozo loba te pour la biso siko na yo ko loba pour la yo. Lobinga na oto kuta la place to kuta laka. To sala réunion na biso poto ebani to kosala. To tika batunyo so baza musika na biso. Ngana oto bunda poto longola biloko mabe ozo ya kosala na parlement. To longola ba parlementaire nyonso oyo ba vota bango te oyo ba kotsa bango la buzoba. To longola batu nyonso oyo ba ya bango moko comme côté la République démocratique du Congo. Et puis to bannir buzoba o bani balata ba congolais. Toza ba l'échec té. Pays na biso tonda minéré. Tango bo ningisa mutu boyo kaka ngai pe. Poso ki boyo kité e ke to kuta na binoté. To sali makambo to sala ngo posa to sala té. Ngala bilo to lo balaka lisusu té. Et puis bo benga ngai té. Bino bato botala rabiso. Merci na bino. Boko tabo finga. Mais makambo na yebisi bino yondo kolela biso to kolela te ozo vanda la poto sociale les arabiens osala maka ko finga kasi yaka la kishasa te otala soki sociale les atotalo soko kobika place ovai na poto zo opportunité jiba mayele ya bato mayele kozala clochard te kozala zoba te po bunisaka bato finga bato te zo mayele ya mindele malamu loko bana ba François Mitterrand loko la bana ya Bolande yo kasi Hollande rotina mwana ye agelo sala mobulu na nzela. Yo gasi ba Anita babe ifokwe moto rotina mwana sala mabela nzela bano basala ka mabela nzela baza bano batanga te lokwa ba Félix Polo biba ya koboma Congo mais bana ya batu mayele baza kotanga Polo biba ya bakonza nga ba yo kisabiso mitema pasi ba pesa biso ba AVC alors malobe oseye zali tango bilo bozo kotaka ba réunion botala Félix tango azoya bosala rapé makambo elongo bani minoko ezala raté to ya komba pour la kindumba te to ya komba pour la kolingaka basa batu na mibala batu te to ya komba pour to délivrer République démocratique du Congo Océan Kimbangu aye avec force. Tika nzambe ya mvuluzi amona biso poto bundala mikolo mizali koya na kei kozonga na mboka ya batatalanga po to solola la malamu. Que Dieu bénisse le Congo. Merci na kabuya l'homme puissant.